na masolo ya culture ya Congo oka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okosoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour, vous faites du comme ça, je ne parle pas. Maman, excusez-moi. Oui, on sait. Oh, notre maman. À chanter, maman. C'est notre maman à chanter. Maman. Voilà, sortie de... Viens. Viens, micro. Bonjour. Ouais, mon père. Nous allons pas filmer bien. Béni, je vais vous la quintessence de ce que vous et bango bazo bunda contre bango asengi biso na domaine na biso na ndenge na biso ya balanga nzembo to attaquer bato wana to faciliter bango t'acheter et moi je suis d'accord na sur bande ko nyoso tozala kuna toza d'accord nga zo zila ka bato sala na ozala wana donc vous savez la campagne ya déstabiliser bato ya manité mambo et puis na nzembo na c'est-à-dire bato wana baza ba comme un peu gêné bazo na sima. Trop c'est trop. Nga na tunika question mona suka. Eza na mutu moko boyende mutu azwaka mbongo na suka pa pesa bato wana. Ata ba signer ba papier ya mutu moko boy. Ça dit mutu wana ba ko changer te. Ba ko sala système mususu te mbongo wana bimaka te. Parce que il suffit pas qu'on landela bango, il faut qu'on prévenir que bato wana yemo paré albi galba ah bato wana molo za cop na mbata. Donc il faut peut-être bato wana po mbongo wana comment pas na bango ba souffra ka pena quoi. Ndenge ni no ko za na molimo. Bapesio 200 millions de dollars ya mboka makama mboka iko sala mana 20 millions yozwi 180 millions yomoko bamsuku ba comment a signé pene yomake bakanga na bango ba 3 ans 4 ans et puis atikanga la 5 kuna ba tutu bayoki soki moyen ya dipo bango ba ko ba dépendre na chef de l'état na biso qui était un monsieur très bien soki moyen ya li ba senga na chef d'état yemo senga na bato ba sala ka ba loi grâce présidentielle pour la famille bien bon à l'état ils allaient les sociétés. Très bien. Et puis tribunal moko spécial, c'est-à-dire parquet financier. Né ya na ba France, c'est-à-dire makama mbonga mboka ba ki na note na ninga normal ninga ya ba infraction mususu yango ya parce que souffrance et l'équi na ba peuple. Souffrance et l'équi to go nyokwama bato ba ko lala banzala ba papa musu ba lamwana to ni bana ne ba kolia. Ba yebisi biso solomo ke na ba classe monsieur comment tour à tour pour enfant na pas dans ba classe ba bon il y a été mais il y a des gens parce que 180 millions il y a mongo ba que 300 millions pour ça sur ba route ba hôpital ba l'école ba mbloko mo ndenge wana. Merci beaucoup ngai merci bon merci beaucoup merci 0-0 ah bon boyeko là ça la volonté de monsieur. Panier IGF d'action là, corruption de Quito, il faut vraiment tout le faire. Moi je suis parce que vraiment tout le monde qui moi ça a 300 millions à Yemoko et puis ben à Yemoko ça n'a rien. La banque du monde il a ça IGF. C'est pas une ligne de même idéologie. Voilà. Bon côté les Likambo peut-être mon na Congo mutu moko kozala na ba 15 immeubles
ya mutu moko na banzela toza na difficulté banzela etongama te yango totelemela toziki tobakompanie IGF mpona kotala bato wana ndenge tolobana na 15 meuble me banzela eza mabele mosusu azwaki mpe mbongo ya banzela atongeli yango baimmeuble ndenge nalobaka nguba bapesaki bokalinga bato tu pardon nguba bapesaki balona bato tu balia me bino bokalinga yango c'est ça en fait mamuto tosolo président Kamapa tomoni mpe oye no peka makolo bino pe ba artiste musicien bozo souffrir na makambo nyonso bo telemela intérêt na bino ezane makolo te pona na kara makasi yango na telemi wana aina mutuka na ya makasi alobi bongo po polémique mo sama libanda ba filmer bakara na bakara batiaki kuna ya yonde to luki pe yango na ya makasi evandi wana donc toko continuer mais président Kamapa ta hôtel boye bino mbe musique moi différence d'opinion ça entre bino ba musicien parce que Moussa ba pesi bino ya sensibiliser to ya telemela bantivaleur boko ça on a lolengeni non to ça on ga nzembo biso musana biso za koyemba nzembo na yembaki déjà chef na konda na lobelaki antivaleur na yembaki mama ye mo antivaleur na bana wemba antivaleur kala ucha ngonde kate ndesiko bakonzi balobi to accompagner bango to accompagner bango kaka. OK Valdi président herbe kotani na kuluto na ko fiolo mide réaction na bino mi baleza la ndene non donc tena bato nyonso to na kati kuna awa makambo ya kosolaka na bato bezate toyaki nde koyoka bakonzi ya chef bazoloba tokoyemba nzembo biso nyonso tokosangana tokoyemba nzembo awa makambo ya polémique eza te ya likambo ya mboka mpe banome ambassadeur culturel mpo na yo avi na yo mpo tozwaki yo te nzambe mokonzi ya mboka na félicité mokonzi ya mboka parce que nomination ya ambassadeur culture congolais oui nalobaki awa bino boyi bien nalobaki bien ke likambo ya rumba tant balobaki likambo ya rumba ngande na bisaki makambo wana tant balobi likambo ya rumba nalobi te bana na biso babetaka rumba te donc yango nomona bachangeaki komaki culturel donc nabeti maboko nyonso to eza po mboka ekende liboso voilà. Merci président na sepelika ndengo ndimi Koffi Olomide ndenga akomi ambassadeur na bino akomi neti papa na bino et créer pena polémique est-ce que na sia mutema oza pena compter ya makambolo ndenge ka yo kolinga babe akomi papa na biso te akomi papa te wana yo mtolobi mais akomi ambassadeur ngana kosepela makasi parce que il a beaucoup œuvré pour la musique na biso ya Congo problème eza te pa nga bakopesa nani passeport alobi bongo te ken piana wana polémique s'il vous plaît tozaki wana biso nyonso nani bakopesa ye mérite ya passeport ponga na yemba barumba koleka bato nyonso ezali likambo ya mokonzi ya mboka alobi apesi ye photo sepela tobeta maboko mokonzi ya mboka azosala mpona mboka na biso. Merci beaucoup. Merci mingi. Moto tolo mwana nzela nani wana c'est bon bon caméraman ça bête à chogo pardon réunion l'équipe bonne et l'équipe bien c'est-à-dire que inspecteur à l'obi biso yo qui te posait puis moi ma question ya yanoli na kanisi le quoi pas sengi to kanisango to tia na nzembo to ko kanisa to tia na nzembo bon ça la chanson collective ou chanson moko na artiste moko bon nga ndenge ready abandi na ngai wana ezaka nga na ready déjà to ko travailler na bité bana ba uya na biso to sangara et puis après motako ça et puis ya yemoko donc après si manière monter beaucoup c'est là ah wana komi copie na biso ya za IGF après c'est biso masolo ninge bagulandela bato bagulia kampata ya leta ya sa pesi du solo biso siko to golamba nzembo wana komi copie na biso Quel place na motuna motuna ezaka papa Jean Goubal est-ce que na kati ya nzembo wana bokosangana pe na ba ambassadeur culturel ya musique bongo nzembo pona moto soki to sali walingi kokota olingo okoti ya ofele problème te OK
parce que tout le monde a qui présence à Kofi Olomide pe azalai awa na habité un mot par rapport au yandenge ba nommé ambassadeur à communauté papa na bino nyonso. Ulinga utanga ga bakomba batu. Ba nommé ambassadeur comme tata na biso nyonso nengo lobiwa. Oui. Ah. Esengo zali. Sepeli. Na sepeli. Mais ça dépend des mesures te na corporation na mino musicien pour tout monde peut ba doyen bazali ba peut ba ça ba prouesse belé mais que vous avez désigner confier mon magasin ça idée à vie à mon compte mboka. Oh balinga ba pona wana kaka bogolo baka ndenge bolobio. C'est-à-dire que le quoi ça la met. Vous avez pour ça que ma solo mosus. OK. Vous avez pour na boanya sagesse dans l'intelligence. Nasuki wana. Nasuki wana. Merci. Est-ce que Maïo est gotambola bien pour te dire que bien na kata corporation na bino ma musicien moi ba divergence d'opinion vraiment ezalaka. Ndeko. Mon kili mobimba divergence d'opinion et aussi la tête tant que moto na moto azayi. Moto na moto aza unique aza une opinion na ye. Et toza obligé toza une opinion mon côté. Voilà. Biso ne tocha ordre na lolenge na biso osala mais que to comme biso surtout idée moko ata ko tu père na mère na kata parler baka bango so na idée mon côté. Merci. En tout cas merci Papa Jean. Inosbi jeune leader. Merci à notre jeune leader. Donc voilà donc nous sommes na IGF. Tout le monde Inosbi wana jeune leader. Interview. 2 minutes. Interview 2 minutes. Pona masolo ya culture ya Congo oyo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Hey,